Ce que l'ingolo banamutu kosala ngoti. Oyo na français et la kisi ne fait pas ça. Na anglais parlé américain okoloba dans du da. Salut à tous. C'est facile ya koyeba koloba anglais rapidement pe facilement. Soki oyebi koloba lingala bien pe ko comprendre français. Exemple, ce que lingyo tuna mutu boni yo. Oyo na français et la kisi comment vas-tu? Na anglais parlé américain. Okoloba how are you? Kaka ndenge na lobi. How are you? Kasi ekomamaka how are you? Toko comparer yango na lingala ndenge to prononcaka awa yo. Ozwi awa. Obakisi kaka h liboso ekomi hawa. Yo obakisi kaka u na suka ekomi you. Soki to sangisi yango ekosala how are you. Oyo na anglais to ko prononcer how are you. Na français et la kisi comment vas-tu. Pe na lingala boni yo. Exemple mususu. Soki olingi otuna mutu olingi nini. Oyo na français et la kisi que veux-tu. Na anglais parlé américain, je précise. Okotuna, what you want. Kakandenge oyoki, what you want. Ekumamaka, what do you want. Kasi tangu ba américain balobaka, te ya what eyo kanakate. Et puis, do na you. Ekomaka eloko moko esalaka ju. Puis want te wana ya suka ba melaka yango. Ce qui fait que soki olingi oloba olingi nini. Oyo na français et la kisi que veux-tu. Na anglais parlé américain okoloba what you want. Soki olingi oloba na mutu kosala ngoti. Oyo na français et la kisi ne fait pas ça. Na anglais parlé américain okoloba dans du da. Kaka ndenge na lobi dans du da. Dans nde tolobaka bidon. Ozwi don wana ya bidon. Du ndenge ya bulanga ndo aloba mutema duku duku. Ozwi du wana ya mutema duku duku. Et puis da. Da nde tolobaka dam. To damage. Ozwi da wana. Dans ya bidon. Du ya duku duku. Na da ya dam. Ce que sangisi yango ekosala dans du da. Ndenge ba américain balobaka kosala yango te na anglais pe na français et la kisi ne fait pas ça. Désormais, nous allons partager un nouveau cours chaque semaine sur notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, si vous voulez apprendre l'anglais facilement, efficacement, d'une manière simple et amusante, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, partagez et likez afin que nous puissions savoir que vous avez vraiment besoin d'apprendre l'anglais et nous allons nous donner les devoirs. Il y a qu'à tourner chaque semaine un nouveau cours pour nous permettre bino boye kola anglais, tobo développer français nabino topé lingala. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas. Il y a qu'à de la biso, ba message. On se voit au prochain numéro. On est ensemble.